Ouais, bah, Denis on a commis évangéliste. Nana tia évangéliste. Okoyoka oyo Dakumuda. Lana commis pasteur. Nana ordonné le pasteur. Oya to baka makamba Sonia wa. À ça interprète à Sonia au bakangi Roger Bak. Lana évangéliste. Qui lui a ordonné? Hein, dans la poto, nous sommes allés bon vie. Et ça, les bébés, et ça, les bébés, et ça, les bébés, le moto de quoi d'Akumuda. Hein, alors comment passer? N'enga ko bini sabandimi linda na linda. Alors tu as comment nzambe na kati. Acha kama Yesu linda ko bini sabango wana. Azana loketo aleki memongo. Ma watro. Lelo na l'église na biso. Okomona moto zo de katani. Ah, passer. Alléluia. Atai muke bani ko yemba bato. Non. Hein? Djale les arana l'église ko le kaboite papa. Wala ba djale l'autre. Djale le kakate yango créé bango ba succès wana yé moko pasteur yé moko musicien alors aluki ba succès wana ale sata memi yango et ça li bébé et ça li bébé et ça li bébé pasteur tikala na pasteur tika baninga musuba sala musala na bango yo mondimi tikala mondimi koko mape pasteur te hein yo pasteur respecter bandimi bandimi pe ba respecter yo ezaka bato moko ba respectaka yo respectaka bango te ezali malamu te yango zo bena mobulu na kate l'église na biso omona mondimi moko sepeli na église atalia église ya na montre kitoko te aki asombi mwa pandel moko ya bien aye kopesa na église asombi montre ya pesi po na église pasteur azongo aketsango na ndako na ye ezali bébé ezali bébé ezali bébé papa biloko ndengo tina moko botana congolais te tina na za kudu congolais zate pona ko botana congolais pona za kana souffrance na mona makambo baninga bazonyo kwama mboke nyoko makami kono nyoko nako bazwaka ta par moko na bakonzi yango ya peuple te pena kama bino ba congolais tozoke na élection yonde aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakeli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi enalo Masolo ya mboka. Après 3 ans d'existence, les Nazariens TV, autrement dit LN TV Bilengia Bonzambe Bisike Fandaka, vous propose encore une fois na Bilengia Leloyo Masolo ya mboka. Dans l'ensemble Bokolanda yango mingi, pas avec moi, mais avec votre frère. Humble serviteur en abino, Justin Kwangin de l'image en profil. Masolo ya mboka, rubrique Bagisami na kati ya www.lenazarientv.com. Et ça pour informer, réinformer, divertir bino. Lokola mo mesano neto mesana, ndenge pe bino, bozwa biso. Lokola ba partenaire officiel, bato bandima ko vanda ka libosa ba ordinateur, na ba internet, na bango, po balanda les Nazariens. Rubrique oyo eye, pona ko pesa ba information à sport, kolobe la musique, kolobe la théâtre, kolobe la cinéma, kolobe la culture et art, social, peignon so et mémarane éducation. Lenazarientv.com. LNTV cette fois-ci, c'est le savoir-faire. Masolo ya mboka. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision, j'ai dit bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter c'est Masolo ya mboka. Masolo o ya mboka. Masolo o ya ba chinois. Masolo o ya ba congolais bazana kine. Ndenge to mesana to yambaka moko ya ba grand o ngana benga les grands coach yende to posera ba question yenda pesa biso ba réponse concernant ba question na biso na yabino. Tokokiko s'est lancé dans l'émission et ça pour autant to ba un grand merci na Nzambe accordé biso souffle de vie ya ofélé rapidement. Nous allons à la régie prendre un élément et puis nous allons se retrouver tout juste après.
na ngai mpe alongoli bapota na motema elongi ya mawa ebongwani nesengo bato basusuki na ntina komi sedi mpona yesu mpona yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona yesu mpona yesu mpona yesu. Je sais que cette belle musique a fait plaisir à celui qui se tient derrière la caméra. Il s'appelle Alain Kiakala et pourquoi pas la humble servante de l'Éternel, la princesse du Parlement céleste, Maman Tiffany Mokwa. Bambote Yangwana. Lelo, Torolobela respect et Yabapsali Nzambe vis-à-vis ya Bafidèle. Nazanga Morote na plateau. Nazana Mosala Nzambe Moro ya Munene Pe. Nazana Molobeli. L'issue Nzambe Moko Ngana Bengaka, autrement dit les grands coachs, à qui je dis bonjour le prophète John Ngefa. Bonjour Dete Nzambe Apamolayo, parce que na thème Moussou et Nango ya Kitoko, je connais quatre ya masolo na biso batebele bakoye batina na respect. Ezali malamu penza, ezali biloko batu, baso lukaba yebela yango. Est-ce que c'est pas ba fidèle? Est-ce que c'est pas ba sai na Nzambe? N'est parce que tu développé un peu Nzambe Ozolokum. Respect prophète John Ngefa. Avant to fungola masolo na biso ya mboka ya lelo o tozolo bela respect. O meka quand même ko lobela biso concernant ma mesure oyo mokonzi ya mboka André Kimbuta, mokonzi ya ville à Kinshasa azui. Je pense qu'on dirait à répondre on a ba demande na yo bande ko lela basolo etonda ina mboka. Et voilà quand même babi basombi ba camion à célébrité pour nous se débarrasser na ba foule. Oh foule combien 5 camions de bête tango papa. Même particulièrement au matin 20 car on va sombi combien 5 camions pam. Ndé yango lobi solution. Est-ce que yo bi Kinshasa tout ça 35 millions d'habitants. Kinshasa est allé quoi république mi balé mon Kinshasa pam 5 cars plus 100 et quelques foules. Oh elle bimite dans zela. Et que si ça on a sensini les gens sont au bima awa to kuti ba foule nyonso nyonso to kuti awa et tondi na babalabala et tondi na babalabala menga comme Congo 5 camions pamba ya ben ye obani ko la sango est-ce que camion ben 5 est-ce que particulièrement son bangote ata 10 pour na musala wana non to ko ça peut plaider prophète John Ngefa est-ce que to ko bandolo banano merci te na acte wana na bien fait au moins 150 véhicules camions ben netolo ba merci mais na 5 to 7 et ça le côté tout un petit gouttelette d'eau dans l'océan un petit gouttelette d'eau dans l'océan et le bel au monde biso to le baka vérité gouverner c'est prévoir choléra bozo lukayango ba épidémie yango e ko na Kinshasa et quand benda ba to ba épidémie ba mort bimi ebele bo benga ba organisation internationale ba ena ba aide na bango c'est le moment ya kolongo l'épidémie na kata ville ya Kinshasa choléra zawana typhoïde zawana ba maladie ya salubrité zali ebele oyo ko bo musabato to lukanga bandokite bandokeli bozo biso moko on a zo mona oyo eza dégâts il faut ka mindele baya po basunga biso to mbongo bazuaka musala nangoni minde ba so mbongo mikolo nyonso rôle nangoni papa to ko sa peuple ko sa peuple to ko sa Nzambe ben Nzambe se plakat nangote ndaba pesi mbongo richesse apesi bozui biloko nyonso eka mokonzi akote wana azui ba mituka ayibi c'est pour la famille naye akoyi ba peuple te si manango zo misa ba taxi nenga lingi kaka boto ko suka wapi quelle sorte ya mboka papa toloba te moi je suis pas politicien naza contre pouvoir te opposition te nazali église au milieu du peuple soki basali malamu to basali malamu so basala mabe po babongisa parce que ali to ke nango au moins ko duzenga bato bana zengle ndeza bien que bato bana république ça c'est pas une république. Prophète John Ngefa mokonzi ya ville à Kinshasa ya André Kimbuta azui ba mesure pona bakechi baute kozwa pona ba moto siko ekweli bakechi balobi bakechi eza déjà awa
bazozela ngo tie kokufa ba oyo ya libande kokota sute. Et puis balobi so bakangi ketch kan kokolo. Tu évites ce qu'on a dit, c'est la révision prophète. Mais au moins, gouverner, c'est prévoir. Mboko, ils n'auront pas de mots à peuple. Mboko, ils auront la population à Tamawate. Mais moi, je vais dire aux gens, mais nous allons voter à Bang. Oumela, Yebela, Boti, Kabasolga, Pambao. Le peuple souffre. Oyebi, Kimbuta et moi, sommes pas de transport. Hein, papa? Na bakame de transport sont baki, na cirque est à 5 idées. Pourquoi? Et puis, à foutre à taxi, mon côté, à foutre à autorisation de transport, vignette telle au mot de gâteau. À coquille qu'on gérer en côté. On est particulier, madame, madame, bazo sunga ba congolais, na mouke bazanango, on va s'en va messer le mot à dire. Et ça, pour na, batuba nyo comme les sous-collègues. Batuba se souvenir. Ouais, bien, qu'est-ce que tu papa? Et son arabiso, barossa qu'est-ce que tu peux me rabattre? Et ça imite ma bé. Pourquoi pas tant on m'attend pour Salaki? Il y a mon dernier contrat, on a à télémarie m'attend pour yote. Hein? Pour y contrat de sous-souté. Volant droite. Soit on va voir contrat technique na yo. Benga business Salaki, bana petite usine awa, ba ya ko bongisa. Et que contrat technique, bah changer bah voilà, bien une unité. Bon ça rata ton pas mbaté, atta gilet car mi beko na mi beko na mi beko na mi beko. Oh moto et quand on la 20 RT. Oh bien ni mo ça ni moto et sur rabiso, les loba kuluna ba bimi à cause transport à 20 heures ba peto ba kangi ko zoki sabato mi colonios gouvernement provincial et zolo ba kakate. Wana ka Kabila. Parce que ma moto Kabila loba ki na été. Wana ka Kabila. Hein? Alors, akamati ba keti. Hein? Et puis ministre yo minani gouverneur ozali na gouvernement provincial na yo tika ministre ya transport hein abima apesa libeko hein mais yo komi ko la place de ministre ya transport parce que rôle la ministre ya transport ezali nini hein tala mboko yo bamona ka bokonzi ko la nini na mona ki kanya matelemi o esprit de mort et ko kota soute yo gouverneur ye ndenge moko boza ko potana nango lelo kanya mazawa asa suspendé. Osomona bino popesa keloko moko avantage ya peuple te bayaka na eloko moko rapport na nini ya konyoko la peuple président fungola miso na yo président fungola miso na yo bato bazoluka mabe bango wana fungola miso na yo hein ba mesure mosu tellement moko en tant que garant de la nation non na longoli yango peuple va mettre maboko so que peut venir tranquille boy peuple na souffrance bino ba mituka bino bakota ka babumbu te bakota ka baselemba te nzele zate eloko moko zate ba moto ne sunga bango na baketi hein sikobo kata yango yo moko mutu moko ba futa assurance ba camion e futa assurance yo moko ba futa ma vignette ba futa somba ka mikoto ke ndeke wapi yo moko ba somba lisusu nini autorisation de transport ba kozwela mbongo wana somba la moko wapi yo moko ba ke na contrat technique tala comme congolais o benke ba mwana mboka ozo détruire baninga na yo congolais et mais c'est grave hein papa biloko ndengo tina mo bota na congolais te tina na za kudu congolais zate pona ko bota na congolais pona za kana souffrance na souffrance na mona ka makambo baninga bazonyo koma mboka nyoko maka mikolo nyoko nango bazwaka te par moko na bakonzi yango ya peuple te pena kama bino ba congolais tozoka na élection yonde yonde grand guru yonde boy bateau et besoin basali na Congo nini au contraire ils ont détruit le Congo tinani pour voter bango aïlo polo aïlo moi soso moi 2000 on voter mutu na 2000 na tala conséquence nango lelo le Congo est détruit mes chers frères est détruit hein oh toujours moi na peuple parce que na petit peuple oh toujours vivre nango ezama watu papa on dit l'église est tombée plein mabona 3500 2000 parce qu'il ne bazan en côté ce qu'on go forcer ba kim église bazan en côté et kene na hôtel siko et continental kene na ba même ligne bazoli ba tababilo bazo c'est mboka ngo ezali kaka bango ya bango na opposition parce que crime pour majorité non opposition bazo mboko en otage bazo mboko en otage mboka ya bango eza même kiri eza longo Saint-Paul bilambo Saint-Pierre au salini même kiri oh bazo kabola mbongo ba partage ba pouvoir ba partage mbongo ya makamutu kaka bango et peuple congolais quel est notre avantage consort na biso zani consort na biso ezali wapo basai ba cimetière ba no kundaka biso cimetière combien 2000 3000 4000 dollars okozula ngo prophète John Ngefa est-ce que parenthèse otokoyi kokanga
Quand on parentage, je peux passer un mawa. Dans le fond, cardiaque, quand je vois moi-même, je souffre. Ngai mo na zo souffrir non, na zo participer na ngo. Je ne suis pas contre eux. Naza ne contre ba pratique na bango, ne na attaquer moto na Nzambe, il faut na dénoncer ngo, na lo bango pas bongisa. So ba bongisi bravo. So ba bongisi bravo, so ba zo bongisa te. Tozo kende wapi? Toko suka. Botika pouvoir bongi botika te. Bozo ka mascarade na bino na opposition, o corrompu, vraie opposition etikali. Opposition corrompue, bozo kende kati na ngo, o bazata na besoin ya peuple congolais te. Pesa mawa, yo sanga passe na motema papa. Très chers internautes, je pense que le message est passé. Le prophète John Ngefa, tellement clair qu'Azalara, bozui déjà, il fallait besoin l'élo. Nde tolobaki tokolobela respect, prophète John Ngefa, l'élo to constaté respect na mamanza mezate. Question nanga liboso yango yo. Ba déroulement ya ba culte na biso na église ndenge culte tambolaka. Eza na église musu o balobaka ebandaka 8h et si la 12h. Ebandaka 9h juste et si la 11h juste. Mais biso toyebi que église ezalaka accompagné na Saint-Esprit. Mais comment expliquer Saint-Esprit azokoka ko bouleverser ba horaire wana te malgré to za accompagné na Saint-Esprit mais to za kana respect à wana prophète John. Mais oyebi na église de réveil, lo ba église de réveil ngana zali hein. Ba catholique ba protestant ba na na bango ba bandaka oyo basukisaka. Yami balé bazali adapté na partout depuis mon monde mobimba. Alors bazana communauté puis bazana liturgie moko. Donc so Maria Mosantu bango nyonso monde mobote anini Maria Mosantu. Ba hotel Yesu abotami bango tu Yesu abotami. Bana liturgie moko bazana nini moko. Mais biso église de veille toza église ya mbutu mbutu. Toza na liturgie moko te. Toza na confession moko. Mais tous ont des doctrines différentes. Alors, bateau na ba doctrine différente. Hein? Montre na doctrine na ye, na communauté na ye. Au kolingalo kwana etambula ndenge moko ndenge ni. Non. Hein? C'est ça le problème. Mais surtout na doctrine moko, liturgie moko le catholique, makamoto etambula ndenge moko. Hein? Pour na respect oyo ozolo bawana et que ça difficile pour simba parce que tous ont la doctrine moko te, peut tous ont la liturgie moko te. Mais prophète John Ngefa, est-ce que ko sala te ndeti journée à lelo, ndeti culte ya lelo? Ba prière na koembela nzambe sali ke tokomi na présence en nzambe. Saint-Esprit est quitté à tel point que est bouleversé tant au biso to bongisa kinga question na ngeza ndengwana. Donc bouleversement ya temps par rapport à accompagnement à Saint-Esprit, nenge Saint-Esprit est accompagné biso tant est comme bouleversé. Nazana regami na bato poto. Ba msuba zo babilo moko yazo telemela bato ya zanani. Oyebi ezo décourager ngai d'être juste. Ezo décourager ngai mingi. Pena ko za décourager, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ya zo melaksana na lobaki na bango na za musantu te. Hein, je ne suis pas sincère à Nzambe. Na sana mabena ngana makambo na ngai mais na banga Nzambe muke. Na saka mutu moko akendeke moi droiture na makambo Nzambe vérité. Est-ce que na Congo na ba poto wana na église de Saint-Esprit aza? Saint-Esprit aza te? Toyebi, ce n'est pas Jésus qui gouverne l'église, c'est le Saint-Esprit. Dengue Jean 14, 1 à 10 c'est lobby. Na Kain, na Tikelibino, Bokotika Bitikete, na Kotika no Molimo Santo, ye à cause de Bino qui n'ont pas koya. Hein? C'est Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit wana, azali esprit saint, esprit à propre, esprit à vérité. Est-ce qu'il y a dans l'église na biso? Hein? Respect aux autres, basera zo kota. Na église avec pantalon kangé sexy, avec collant ou kangé azali moitié nu, avec singlet ou ma belle nyon sous misa polele. Est-ce que vous avez un Saint-Esprit? Est-ce que vous avez un Molimo Santo? Non. C'est Saint-Esprit azali une activité, je ne crois pas. Yango moni, le quoi absence de Saint-Esprit. Alors dans quatre églises de pasteur ba joie fétichisme, bazu maraboutage, bazu biloko na bango, maki on a ba côté cette église parce que il n'y a pas la présence de Saint-Esprit. Ce qui Saint-Esprit est solo, ce qu'on compte na mota ba ya détruire. Ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de respect de Saint-Esprit et Saint-Esprit s'est retiré dans l'église la biso. Il faut dire la vérité. Donc Toloba auto retenir en réponse à prophète John Ngefa qui Saint-Esprit azana été na l'église autoza lelo. Saint-Esprit de réveil à Salaka tant to bana l'église de réveil. Saint-Esprit pour lever c'est pas air. Saint-Esprit azali na action. Ah, au avant
ozuka microbi siko na pesa mon personne d'esprit et bandi ko toucher bato lelo elongo yango batielo ko mosusu to mona saint esprit to kana musique to kana mbonda papa tango yesu tuntu et saint esprit azako se manifester to mona comportement na biso na misa na biso mais lelo to tu bakita to tu mokili saint esprit azate papa. Il faut dire la vérité, mais j'ai dit ce qui est vrai. Quand le Saint-Esprit opère, tous les esprits s'éteignent. Et il est là pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous corriger, pour nous enseigner. C'est ce que dit la Bible. Dans le thème comme sur la chaîne Nabino, manifestation de Saint-Esprit dans l'église. Parce que chaîne Nabino n'est rien, et la chaîne Moro Balandarango partout dans le monde. Mais pour le moment, mais c'est la DT journaliste que je l'aime beaucoup, le Saint-Esprit n'est pas dans notre église pour faire ses actions. Bien réussi, très cher internaute. Bien capté même, je dirais même plus, bien capté. Prophète John Ngefa en avance. Par rapport à respect, il y a heure. Basala nzambe belé lelo bozala suna respecter ya air par rapport ya air boyebi qu'il fallait bobana matea. Église bandaki déjà pasteur ayena noté. Pasteur amataka na cher 8h, tant musoto ko soto ko mona mati 9h. Par rapport à makambo na on n'a rien à voir na mama nzambe prophète. Te respect à air netinga. Je travaille beaucoup. Mais la terre mingi dimanche. Hein? Avant d'aller saban na Zambé l'été, il faut aller sabango bilia malamu, bilia kufate. Ce qui n'a commis na kota na église té. Na kota na bureau, na préparer bilia malamu, pourtant on a kobimisa bazo wakati nango. Ezate pona lolendo toni nete. Et puis bandimi. Basi na respect RT, église au bana 9h. Mon dimanche comme na 12h. S'il vous plaît, na 12h, il n'a pas même honte, il n'est pas même peur de Dieu, même pas peur de Saint-Esprit. Il vient à côté, il n'a pas pantalon, il n'a pas nini, moi je vais aller, 12h30, 13h, et ça met là, accueil. Ailleurs qu'une église ngonganini, aux hommes on respecte tous les lingango, tous hommes se collent à Bamoupe. Bamoupe maintenant comme ça, 8h, 11h, 11h. Premier Christ, mais les gens n'ont pas tout le monde est langoté. Pendant que je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps, il y a mingi à se préparer. Mais il y a na côté église bandi, na côté na bureau, na se préparer culte, na se préparer. Biloko ko lesa bana nzambe malamu, c'est na côté osala 4 ans. Tant elle na ngeko ki 13h. Na cette clip na ngana bimi, na côté na bureau na ngai pona ko sala misala musu papa. Les autres ont respecté 4 na ngote parce que nous au lieu de que Saint-Esprit sa musala, biso ba dans la place à Saint-Esprit, nous sommes devenus les orgueilleux plus que le Saint-Esprit. Pour moi le plus grand orgueilleux c'est Dieu avec Saint-Esprit. Prophète John Ngefa constant mususo to salieza na cas de cas ya respect basala nzambe belé bakomi ba ennemi pardon ya ba fidèle na bango omoni ndenge ndeti yo ndenge beti ba pièce boye basala nzambe belé bazana difficulté ya ba pièce bo permettre nga terme oyo bazana difficulté ya ba bilamba ndenge prophète John Ngefa beti a omona mondimi na église aye alatine mwa bia bimine propre mona ye abandi ko boakele ba na ebité balwani abandi ko boakele ba jeton na cher prophète eza ebele za motema mabeli kunya eza ebele contacte-toi de ce que tu as na mona yango pe na yoka hein oyebi soki ondimi eloko ya moninga nzambe akopambola yo hein alors soki ozondimi yango te za mabe eutaka jalousie hein azweli wapi pourquoi on peut s'engager bango la ngaba pesa kaka bango ba passer bino pesa ba ndimité pour bango ba ngaba pesa kaka bango pourquoi eza motema mabe omoni omoto ko ngana ko senga mundimelo ko mokote parce que côté ba forme na betaka hein ozomona zaki passer papa wemba prophète papa wemba hein et puis na gérer batu ebele hein et puis na lingana za salité te liboso na bato fona za la bien parce que na yo ka jalousie na motuté ngai soki frère lati malamu na ko télémiser liboso na bato na ko pesa le coup na regarde comme les frères à s'habiller l'honneur et la gloire revient à Dieu l'homme peut ko soit on a critiqué là je ne suis pas un homme de Dieu là na comme homme de yabarankin
et bela l'église biloko na ezali kati nango tozo condamner na yango parce que nga naza na yango na mona ka pe moi muke pour ça nga sorti moi frère nga za moi propre pourquoi na koyokela mon dimazo ya pe propre ko langa mabe je sais que sanité tazaki propre ezaka envie na likunya na basai na nzai balinga biloko tuko basako bango ko banzambe ça c'est faux pe ezali na kozo ça na l'église na biso ebele. Prophète John Ngefa, j'ai un pasteur. Je me suis azoté à exemple, il y a mon ami qui a bien ok, qui na maté année à lobby. Muto ya kabela kae. Na muto ya kabela kae te. Ce qui base problème, yé a ko préféré assembler la muto ya kabela kae et non muto ya kabela kete. Le lobby, tout le monde connaît Zambie, parce que Romains et 7:16, c'est notre constitution. Hein? Alors bien ensemble la moto kabila ka ensemble moto kabila ka été mais wa kabila ka été soka zana ngote ensemble était pour ani moi je te dis il n'est pas un véritable homme de Dieu azali un assassin ouais côté na quatre églises en Zambie pour détruire ami en Zambie. Qu'est dit la Bible Romains 16 verset 17 à 18. Je vous enseigne frère de prendre garde à ce qui cause la division. Bango appelle ça la division. Scandale, préjudice dans les enseignements que vous avez reçus. Éloignez-vous d'eux. Car les tels hommes, les tels serviteurs de Dieu ne servent point Christ notre Seigneur, mais ils servent leur propre vente. C'est la Bible, les hommes. Et en parlant les paroles douces, flatteuses, ils séduisent même le cœur des simples. Tant que le bin a moto, il y a personne de l'autre côté. Na ressemble pas n'était à l'inviter à l'inviter obomi si ma sous prière na yo et ko pesa vie et ko sungaye mais tant yo boy katinango o servi ventre di bumuna yo mais Christ la Bible est claire na pesa ya nonanga. Le prophète John Ngefa bamakambo nyonso le restara maka le bino basala nzambe boyoka makambo nyonso tout idée na bino ezalaka nini. Et puis, dans le cadre de développement, dans le cadre de un Congo meilleur, il y a lobby là pour mon amarambo. Bon, dans le cadre de l'église, il y a une boutique. Il y a une boutique qui est hein? Il y a un scandale qui est même si on a fausseté. La doctrine, ils sont fous de tout. Mais biso, et puis ça se passe. Je suis pas orgueilleux. Mais ma camona est sarabino, beaucoup de loté. Pour découvrir ngai liboso hein na ebisaka bino vérité ozomona okolobeleni ni papa ye moko passer atie mwana na ya joina moi si na ya landi bana balandi eloko ni okoloba na ye okote eni ozomona ba scandale Bible lobi na biso na Romains 16 verset 17 ba scandale dans l'église ya minene ya koleka oyo mais bolanda bato wana te bolunga pembe na bango est-ce que bandimanga bazolongo non ils sont là hein ezali lolenge na bango hein makanisi na bango ba boutique na bango ba ligabro na bango pona kokosa bana na Nzambe pe ko yiba bango misona makambo na bango et Yesu so condamné yango effectivement éloignez-vous Bible éloignez yango abi bolongo pembe na bango parce que ba tel ba sali Nzambe wana ba osali libumu na bango nonga Nzambe na tindi bango te la Bible est claire. Respect ya biloko Nzambe au moins mon ndimi moko sepeli une église atalia église ya na montre kitoko te. Aki asombi mwa pandel moko ya bien aye ko pesa na église asombi montre ya pesi pona église pasteur azongo ketsango na ndako na ye ezebele ezebele papa ezebele na lobi bango batel bato oyo bazo servir Nzambe te ba servir ni mabumu na bango na posa na bango papa nga eloko église quitte église et moi-même je suis premier partenaire église na lokamba yango na église azana yango hein nazo kamba yango ngai moko mais Justin hein on nazo bisakati na bango hein papa passer tama na makolo zwa deux voitures akamati so na taxi mais adjoint na tama na makolo zwa moto hein mi bale misato akamata comme na kati na ye yango zo mona ba poison comme une église yango moni ko bomba mais comme une église yango moni bon vérité c'est une église à cause na biloko communautaire eza bien bato yoso yo kamati lokoso o kamati makambo nyonso
est-ce que yamo do beta monde yamo moto yembaka yamo do bodelaka ozana bato ba sakati nango pourquoi pas ba bien église pour partager na bango yango moni motema mabe ba poison mabe contre l'église à cause de cela. Très cher internaute de la www.lenazarien télévision, pourquoi pas les amoureux de Masolé Amboka, Tozara qui n'a prophète John Ngefa. C'est donc avec lui que nous avons essayé de partager sujet à l'élo. Ce qui est édifié, Loba merci Nanzambo a sali mise en disponibilité au prophète John Ngefa. Nini toko retenir on a respect na makambo nzambe. Toko retenir boy. Pasteur, tikala na pasteur. Tika baninga musuba sala musala na bango. Yo mondimi, tikala mondimi koko mape pasteur te. Hein? Yo pasteur respecter bandimi. Bandimi pe ba respecter yo. Ezaka bato moko ba respectaka yo, yo respectaka bango te ezali malamu te. Yango zo bena mobulu na kate d'église na biso. Yami bale, yo pasteur kozala envier eloko ya mondimi te. Tika nzambe asala kate na yo parce que soki il la pamboli lobi nzambe pa ko pambola yo. Ko yo soko moni boye oye na kata cher obandi ko teya boina boye bo kabila ngai te mais nzambe ne mutale sakabato nzambe ne ala sakabato mundi me ko kate parce que musala na été alors tous se respecter réciproquement bino ba respecter musala na nzambe va respecter bino diacre évangéliste pasteur bandimi ndebo mona harmonie ko ça lelo et comme maté ba mbwakela lelo et comme maté ko finga bato lelo et comme ko saboter bato mais moi je vous dis pasteur prophète apôtre docteur bazali banzambete ce sont les gens aussi comme vous autres baza bato hein bazape basantouté bazali bato ce que moi bazali berel bengaye sur la douceur à corriger parce que nous tous nous serons jugés dans les tribunaux de l'Éternel. Nini prophète John Ngefa ko ekolobela ba pasteur onyoso bazana respecter vis-à-vis à ba père spirituel na bango. Ba bongoma même ndenge mukuna za mabe na ye. Je suis contre ndenge onezi mafinga kaye parce que la père spirituel na ye. Hein abongoma parce que la naka malédiction Hein tika ye nzambe a jugé ye na misala na ye mais yo défendre père spirituel na yo. Ba pasteur belé babima ba bengo ba rebelle baza yo tam l'église rebelle. Il y a un respect rébellion. Il y a un respect rébellion. Ba reconnaître ba père spirituel na bango et que ça malamu mingi. Mais ce qui dit kamezali ba kene ba bongisa pour na édifier corps de Christ. Prophète John Ngefa permettre une question moi songi puis question asuka. Ba musicien nyonso bazali ba musicien na kala. Bazana bompeka ba musicien ti lelo me bakomi ba pasteur. Ezaka ka bani musicien si makomi pasteur. Abanayi musicien akomi pasteur. Réaction à prophète John Ngefa. Nzambe yi bango te. Oyebi likambo na likambo ezana eloko na yango. Il faut appeler les chats par son nom, bazon vie. Mais d'abord biso banzembo banzembo chrétien ni wana. C'est l'évangélisation. Plus que mon pasteur azosala. Yo lingo tikala l'exemple ka frère Patrice. Lela comme pasteur. Nana ordonna pasteur Patrice. Hein, a comme pasteur. Parce que pasteur, azali enseignant, tant que il y a des critères. Parce que la Bible est bien handicapée à cause de pasteur. Notre borne, l'issue moko boy, à cause de pasteur. Hein? Mais les gens qui ont eu dans l'église, on a passé l'issue boy. Alléluia. Car mon numéro, c'est qu'on a dit son borne. Parce que la Bible est boy yango, Timothée Zaki est bossonoté, Paul Zaki est bossonoté, Barthélemy Zaki est bossonoté, Yesu aloué bat nani a yo pasteur. Hein? D'accord quoi? Ouais, bah nous banzembo boy, deningo na comme évangéliste. Nana tia évangéliste. Okoyoka oyo de Dakumuda. Lena comme pasteur. Nana ordonné ye pasteur. Oya to bakama Sonia wa asaka interprète Sonia o bakangie Roger Bak. Lena évangéliste qui lui a ordonné hein dans la poto nyo se zali bon vie. Hein? Mais ba pasteur ba lingaka ba koma ba chanter. Quand exceptionnel zali lokola il faut du ciel. Moi je l'ai rencontré à Pointe-Noire, c'est un pasteur confirmé. Oh, to bon de pour être sopé ma fouta comme pasteur. Hein? Les lots confusion comme total. Balingi pasteur, il y a mon musicien. Il y a mon pasteur. Papa il s'est gâté. Hein? Est-ce que dans 5 ministères, est-ce que le ministère a chanson Zali? Hein? Dans 5 ministères de Zali, apostolique, prophétique, évangélique, pastoral, na docteur, mais toi cas musicien. Hein? Comme on a 5 ministères à la carte nangote alors ezo bebi sa mosala ya nzambe yamba komi ba permettre prophète ba koma pe omona ole ate abo ba koma ko na bomba musique na cher quoi azo imba yangote ma musique na cher défaut na yango hein
lokola bandeko na biso mosusu ozomona badege osalema na bango te ya liloba na nzambe kata yango lokola bandeko na biso mbi yango kata na bango atai moke abandi koyemba bato non jalelo ezalaka na baeglise koleka boye te papa wana bajalelo te jalelo elekaka te yango ecreye bango basuccès wana ye moko pasteur ye moko musicien alors aluki basuccès wana ale satan amemi yango esali bebio c'est ça le problème. Oyebi frère Patrice anga bandaka comme frère Patrice. D'ailleurs comment pasteur Patrice. Mais na yebi place ba rodona été na yebi te. Azaki pa libambu, alongwe pa libambu, alongwe pa mukuna, alongwe na Kimbondo pe ate ya ba dimanche. Qui l'a ordonné? Bande konanga. Tolo bate. Oh ya finga telem la rabato. Maintenant le baka makambo de pas du Seigneur. Je défends l'évangile de Christ. Je défends l'évangile de Jésus-Christ. La vérité. On se battre dans zela. Arotira bato maboko arotira bato kutaka papa ozomona kati nango tekala frère pesa moto yo a kulisami azwa mosala pasteur mais toi tu es là vous priez ensemble pour la perfection de l'église de Dieu lelo balingi de soutien le moto dakwa dakumunda alors comment pasteur ndenga ko binisa bandimi linda na linda akotaka komwa nzambe na kati ateka mba Yesu linda ko binisa bango wana azana loketo aleki memongo mawa trop. Papa, parce que je ne crains personne. Jésus m'a envoyé pour dire la vérité et je reste dans la vérité du Seigneur. Mais prophète John Ngefa, que non, Bible et lobby, on dirait ben firme, côté à te, bilo moins mais faut pas oublier tout chose dans la papa le quoi ba ID na bala, ou en bonne sanité. J'ai pas un film. Il y a le colonie. Le boko. Lokolo, papa dit Nabala. Mais les agneaux sautés, dit Nabala, ils ont envoyé de Dieu. Est-ce que les habitants dit Nabala Koufi, bâti na morgue, tant que corps est touché, il va tout négocier. Et dit Nabala, va négocier quoi, non? Va négocier quoi? Quand on a bien un cas moko exceptionnel, on a bien un phénomène, bazaramingité. Aux hommes, les gens de l'église na biso, on a mon dos de katani. Parce alléluia, bande koranga. Ok, Bible, et puis qui c'est biloko parce que bako se kayo, t'as la même enseignant. Ou azali bonne, ou bien handicapé, belef basarani. Bako se kaye, est-ce que l'église va tout pas bon? Parce que tu vas bon matin. Yango Bible pexam et bossono a tellement de bossono bato pour na côté até. Parce que Jésus mon gazake bossonote parmi 12 apôtres, azoke bossonote, ba porte pe ba su ba porte na bango, ba zaki pe bossonote. Jean-Baptiste a dû ba porte na et bossono za quitté. On a ninga Paul a dû ba porte na e ba Timothée, ba zaki be bossonote. Ba Tite, ba zaki be bossonote. To la Bible, mais bossono ils a permis au thème de bossono bato poté ya bato. Rapidement, numéro de téléphone. Le numéro nanga pour na Viber imo okozwanga na 00243 89 610 49 41. Mosusu 00243 81 807 26 70 dans privé nanga nanga sondeko ADT Justin na lela bino fo na ma Tiffany wana mutu nanga penza okozwanga na 00243 99 42 935 privé. Et le soir, notre bataille, c'est 2 heures du matin, nous avons orgueillé papa. Nous avons 2 heures de pongi, na l'amour qui n'a souri, na bon, on prier. 3 heures du matin, pour na moussa, na pona, ils ont la facilité, ils ont la passe. Ceux qui vont venir dans la bunga. Beaucoup de gens qui gestionner ngai, na corriger. Ceux qui veulent organiser madame, pourquoi vous critiquez ngai? Pourquoi vous comme ngai contre Mogoboé, Yazomi Laksanine. Frère, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Prophète John Ngefa, Zalagi tellement clair, c'est donc avec lui que tu me as une question. Ou tu as une baninga mususu barobaki, tu na prophète, yango totuni. Facebook nangeza Justin Kwangi no bobenga biso na numéro affiché au bas de l'écran na bino. Prophète alobi aza mutu. Mutu azana berrer na e. Ceux qui berrer yali, beau commenter. Ceux qui ont rectifié Zali, je pense que le prophète a payé numéro à téléphone. Tout homme est faillible. Donc, quant à moi, je vous quitte déjà. On se retrouve. Tout ce que j'ai dit, c'est la part du Seigneur. Même au Kilinga, parce que mon Kilinga, j'ai hésité. Pourquoi Kilinga? C'est ça le problème. Ah, voilà. Ciao. Aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, David Nzamba